Bandeko balandi ya émission na biso mbote sike ezwami bino ya solo ndenge tokuta un espace na biso oyo hommage à Dadi Dikambala tapis rouge oyo autaye kotika biso esali biso pasi mawa mingi na motema ko perdre artiste ya munene lokola Dadi Dikambala oyo bandeko ebele tozali kobenga ye na bakombo ebele. Dadi Dikambala azalaki mutu ya batu, azali mutu ya esengo. Ye moko azali na bakombo ebele oyo azali komibenga pe batu bazali komesana kobenga ye. Yango nasengai na batu bakomela so ata message to pe soki obengi opesi biso ata kombo moko ya Dadi Dikambala. Tozali kobenga ye Tsusuki Tomina. Mwana maternel, mais c'est bio, keba na couleur tapis rouge. Mavuanga balobi mobali ya serie azana mobali ya serie Dadi Dikambala Ligue des Champions bakombo eze ebele soki pe ezangi o rappeler biso eza malamu. Dadi Dikambala ote kotika biso toyokaki tozwaki basango toleli elongo na ba artiste comédien pe libota na mobimba esali biso pasi Tsusuki Tomina tiki biso mais c'est bio a tiki biso yango mosala na nzambe pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi apesi biso espace oyo tolobela Dadi Dikambala kino mokolo bakokunda ye kor ya Dadi Dikambala ekobima vendredi oyo bakokunda samedi esalaki pasi sima ntango molai bareunion ezali kosalama bazali kozwa place ya kolela Dadi Dikambala te. Boyebi ndenge ezalaka soki artiste akufi basala bareunion ANTPC association ya baartiste comédien baluka ndeni bakoorganize baobsèque na ye mais oyo ya Dadi ezali mwa pasi mpo bazali kozwa place te mokolo koro ekobima eyebani esika bakokunda eyebani mokolo mpe bakokunda eyebani mais place ya kolela Dadi ezali kozwa mate yango te tokota na bozindo ya lisolo wana osepela David Kibanza makasi mingi elongo na Gauthier Kelly ba proposer biso extrait ya théâtre oyo totala tokanisa Dadi Dikambala lisusu malamu tokanisa mwana maternel tokanisa mais c'est bio tapis rouge Tsusuki Tomina tolandi extrait ya théâtre oyo bon tokoba lisolo na biso tolandi. Pour la première fois l'air na monakio na lelo oza la même tu sais lelo beauté par 5000 sous non mon neti donc banzemo bayimbaka donc soko côté na mai na yo na mai ezo banatenda na zo sukola muninga non Dadi Dikambala tapis rouge Ligue des Champions mais c'est bio donc je préfère popé anga bio donc na lingomi banguba mai soki batokise comme artificiel na lingi bio eloko nyonso soki eza su bio te ezala toujours pantebe baka ozo mériter rumba na balemba la mo po basi misusu azo mériter badanse ya show basi misusu rumba pamba basi misusu bale ya pamba mais yo pe nozo mériter cha 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 rumba koti na kati mama yes mama kima administrateur bozo kimani administrateur mama loba jo quel problème na biloko na yo so na leka na mwasi na ngai na éviter so ba yekola ki animation et pas mwasi na ngai ba cri na bango le ba keluka na bokel so ba mesanela surtout le loko ba to ba sepela na ngona mokilité et loko na mwana ozana ya ko critiquer mwasi na ngai ko loba yango leo na yeba batongo la kanga nini bafingi la mwasi na nini so na leka na mwasi na ngaza munene ya bango ni ngaza na tina pina ba wa yo mwana mususu azaba soko tele gabo quartier mobem ba sepela na été kala mingi tele bume ko vimba soki ba opérer ko kufa nyonso ngwa po yango ba opérer la ngoni. Eh ben voilà, merci. Je pense que je pense que vous moni Dadi Dikambala zeko sa musala oyo ezaki kolongola bato mawa musala oyo ezaki kolongola bato souci musala oyo ezaki sekisa bato ndena lobaka théâtre à travers comédie okomona mutaze ko bela seki maladie pe sili ba docteur kutu bakoma ko recommander mutu aseka azaka mawa te po abela estomac te Dadi azaki kolinga place bato bazali baseka kimia baza malamu yango pasteur de la foi lobite rabi semaine mobimba tous espace auto lobela Dadi Dikambala bo mona ba artiste belé to soleil na bango to meko sa mo ba interview bo mona na ba producteur to meko soleil ba artiste belé mais alboso no linga bo kana mutuna alboso na tune bon abi sangwali wa Dadi ozwaki yango ndenge nini c'est vrai izaki na butu ba msu ba lalaki
balamusi bango bamsusu bazali kaka na Facebook bamoni bapublie dadi akufi bakanisi kutu lokuta nde bato bakoma kopublie dadi akufi neti lelo bandeko mosusu bapublie meteo akufi mais sango yango bozwaka wat bosepela baartiste bakufa to mpe nini meteo nyama solo aza maladi abelaki mbaso aza na hôpital na bondeko mais bato déjà bazopublie ke meteo akufi non ne faites pas ça mpona kopublie information il faut kovérifie nanu kozala na précision opublie information eza vrai meteo nyama solo aza malade boyebi eleki ya Mathieu Matondo sans souci aza malade aza na hôpital bondeko ezosala mpasi botika kopublie bainformation ya lokuta totuni bato bazwa esango ya liwa ya dadi ndenge nini bayanolaki biso tolanda biyano na bango bongo tozonga tokoba liso na biso tolandi Dadi Kitambala wana vraiment aza frère ya ngai toza ça n'est pas ensemble donc tu benga la musala pour côté be mingi na makambo ya ngai ya musala production mazande frère on a dit major Zolo Bisadidi bokutana na dadi ndenge nini tipe bobanane nanu kosala babilo ba théâtre ndenge nini bon ko banda dadi na musala ya théâtre Rosalie naza kosala musala na ngai na bato moko mayali ko na tibabilali na petit subaki na njili ba nani bana na mwaka la wa 32 ans de geleki mwaka la Koko Bilali na ba Kikedi après ba Jean Paul pe bazalaki mais Jean Paul aina mwana mkesu voilà Jean Paul Maeta do ya zaina mwana ngana na ndako bon tina osala musala wana après cette ndeke na déplacer mkenjili na ya ba côté ya Kasavubu le na déplacer ki Bilala saki tout que to me kuta na susuna dadi babaki ke loko zana besoin moi jeune moi qui to ko bien donc na peso mgo kuta na ye to ko biso ko na farage to solo pe na dadi dadi pe d'accord voilà azaba jeune surtout quand to ba jeune donc pas to démarrer na dadi vraiment musala vraiment yango la type na démarrer na mona bindaki donc ça va ndenge moi zo bambala sérieux azaki pe sérieux bongo dadi yaki sérieux mais to zalo ka mutu oyo ako jouer ba rôle moya relaxa buzo to sala ka ya binda za ko adapter yango bien donc ye mutako kokena ngo pe azate ay baki ba jeba ba to trop nini to yana système mingi ofanda na bar pona otala ka ba jeba zo sala po ya sala ka yango ouais dadi na sangonae na zoki ngo na ba butu makasi mutabenga ngai Tito abenga ya partir ba 0 pour pendant la journée to akina biso pena Tito partir 0 1 au téléphone sonné ba yo pesinga téléphone en chambre Tito abenga yebisinga yo côté internet tout à la dadi akufinga bia vie makambo yo landaka ngo kaka e bandi lelo te abi non fille mo boya benga yi azana ngalema azomona ndé bazokotsa dadi na mort vraiment na mekai ko fungola pe na talaki rabi na yebiso yo passion ngana yo kaki butu mobimba na type na zoki même pas pongi. Donc dadi akei dadi akufi na bengi pe baninga musuna babutu wana ndeti seki Brino na benga kiye aibisinga pena ke oui na Kasavu bidal bana iko lela déjà dadi akei bon donc c'est comme Matondo na Nzambe quoi. Eh ben voilà eza pasi ko perdre mutu obozaki na ye mutu bozeo seka na ye bozeo sane musala et sala ki bandeko mingi pasi bazeye kolela yango bomoni quelques artistes et comédiens bamei ko expliquer na pasi wana na mutema eza pasi yambote tozwa témoignage ya dadi tango dadi akufi bandeko bandi kosala ba réunion baye ba place ni je pense que mon semaine passée moi réunion moi mbutu makelele pona nini bokunda dadi lokola soso bokunda dadi lokola mwana pourquoi place ya okunda dadi ezeki komona ate babi aluka espace na stade de Martyrs te stade de Martyrs bazo bakanya ngo bazo lupesa su ba te pona ba matanga baluka place na bangai kutu bacha na imka na kosepa bolanda sko impression ya bato par rapport ya moi débat wana to pe dispute wana elekaki po place ezali kozwa mate mokolo wa kunda ndeko ebimi esika ya kokunda ndeko jour pe levé accord na morgue ebimi mais place ya kolela ndeko ezalaki te tolanda nanu impression ya baartiste oyo balobaki par rapport na yango bongo tokoba liso na biso ba place ezomona na te toya tsongo liboso ya ministère ya culture et art tokelela ngo kuna tokelela ngo pona bamona pena ke batante ya te totse pena bakiti totse cercueil wana tolela ngo liboso ya ministère ya culture et art OK so azoli biso solution ti mais tokelela mso ata na avenir kaka ti te avenir te tokelela ngo liboso ya ministère ya culture et art voilà OK merci beaucoup donc dadi azalaki ndeko mpona ngai donc alongwaki déjà collègue akomaki ndeko
parce que c'est presque chaque jour que tu as à naïe. Soit tu toqué quelque part, tu es sur un tournage, tu es même dans Daku, là tu n'as pas naïe. Donc voilà. Donc à comment qui ndeko vraiment ndeko. Tu as c'est la mobile sérieux. Mobile sérieux. Ah, sur la mobile sérieux, mobile moi si mon 30 35 ans à tricharaté. On est à Obomangaï. Il y a moins des arbres. Bon, il y a le bibongo. Il faut tout sango. C'est quoi tout ça ni? Donc il y a ça le babongo. Donc ça tout ça karaye. Quand on sait cannabis au kaka, ambiance. Eh ben voilà, merci David Kibanza, makasi mingi. Merci na Gauthier Kele. Merci na Koko Dema pour Bilili wana. Eza pasi. Vous en des artistes amenés na Tiki Biso, na moni Christian Shoga fâché Koutou. Alobi on dirait art et tikalaga ya ba musicien. Or ba comédien pe bazo contribuer na culture ya mboka mso bazo sala pe ya minene. David Kibanza. Tant on a sonné ba artiste et comédien, n'est-ce pas on a lingi plus ndena zwa témoignage na bino. Dadi azaki ndenge nini? Bozaki ndenge nini na Dadi? Est-ce que c'est vrai so mtakufi balobaka ba côté où est positif et balobama négativité na été. Mais Dadi c'était quelqu'un de bien. Pour des précisions, quand il y a Dadi Kobima vendredi oyo. Par rapport à moi, des belles ou Lukesika, la Dadi, déjà, j'ai compromis, j'ai mis déjà, président Massoumou de Brender, à Kenaki, n'a administrateur, il y a stade de martyr, et oui, j'ai place Wana pour na vendredi oyo. Quand Dadi di Kambala, et Kobima vendredi oyo, et Kozala exposé, na stade de martyr, et puis, le lendemain, Kende, Kotika ne Koukene Asuka, na nécropole wape sika tokolela Dadi totiki ekuna tokabwani na ye mesebio astali okaye kosala nzambe nde apesaki biso ye nzambe nde azwi tokumisa kaka nzambe tozwaki quelques témoignages quelques artistes ba témoignaki mikolo nyonso bandolanda ba témoignage ya ba artiste comédien ya ba producteur to pe ba ninga ya Dadi pona koyeba ndenge ni Dadi azali kozala na biba komone awa Ligue des Champions tapis rouge tout ce qui domine mobali ya série mwana maternelle suka bazo bengi mwana maternelle birabi mwana maternelle échouaka te mwana maternelle échouaka te nga Dadi Kambala mwana maternelle na ko échouer te donc kombo mpesa ipe yangwana abi mesebio ke bana couleur mo ba kombo ezebele nyonso ezoya te mkemke so na fandi David Kibanza kutu mutazo rapela ngai ba kombo ya Dadi Kambala. Eh ben tolanda quelques témoignages na ye bandeko balobaki bon tokoba lisolo na biso. So na bane témoignage Dadi pour ezamulai pour chaque voyage tout nazara kaka na Dadi azaki moko moni ndenge tout à l'heure on a tolobake bazora Dadi na image moko ya mabe mais azali ndenge bokansela kaite azali ndenge wana te donc Dadi vraiment et pas tout ça le tournage na moni pas Dadi abundite lobake bato ba créer mumvungisi mo bonde basalaki na tournage moko boye baya ko bundisa nani Zizel moi suna ndako ndeka ba créer mais zaki pende ngwana te zaki ndengwana te zumana donc Dadi aki mutu moko pe soki ayepa na yo soki otelemite afanda ka pa afandaki ata azomela mais ano créer bino mabilo moko wana bimo ko comprendre ya ko ganga ba je abisengo na lia lapin dans au créer babilo ngali ngulu côté zolo siko soko za mutu moko ozulaka loko ndenge mabe ko bule ko ndira zo bakelo mbakela ndo za ndenge na ye ato utakufinga ye soko lega obisoka mbote boni bino akoza pe na l'arte ma romi tungisa pas somela bino bière pa bika kuti bino nyongo bino pe ko pesa ye. Moi, il y a seulement un truc que je regrette. Qu'est-ce que vous regrettez? Dadi est parti juste quand mon savoir il est puisé na JBSTR il est parti. Il est parti, laissant derrière lui toute une communauté qui pleure. En tout cas, te perdre exemple, te perdre repère, te perdre trop. Vraiment, Nena Lobi que Dadi était un livre. Dadi a un livre, article à livre, oyo. Artiste et comédien n'y ont pas tant. Ce que autant y a noté, bon, c'est que pourquoi je dis ça? Rabi,
Si au tir à micro nous n'a pas été belé. On remarque que Mbalagnon au tir micro nous pas Dadi. Au découvrir le roman c'est que pas Dadi. Montumoro Azaraki un grand monsieur mais qui se faisait petit afin d'aider les petits à devenir grands. Voilà pourquoi j'ai dit que nous venons de perdre. Oui, niveau dans ce cas, on a bien moi maternelle et tout nouveau né à Chouakate, papa Mobimba. Après ça vraiment essayant, surtout dans les bilingues et tout. On a vraiment dans la mission dans les bidons. On a moi fan Dadi. Fan vraiment sur la scène on se sentir vraiment que non tout le monde jouer la scène et ceux qui vraiment te rejoignent comme tout le quoi il Dadi te jouer Swazi abani Swazi oh imikabat Suzy a pour nous aujourd'hui mais te éviter so il Dadi te rejoint te éviter vraiment pour Suzy Sozi Sozi. Sozi. Soye Dadi to kozwa penza po eza to kwesi bauba munene mboka na biso na kosenga kala na biso ni soto le na kimia kwaza kimtesengo pa to alikaki apesa kesengo na mitema akende pe na kimia ba ke bande kone pe abasi pe ya mibali to le na kimia nyoso. Oui, il y a des titres bien dans théâtre. D'abord, il y a mon beau obstacle dans la télé kala. Et au salapé que non, tant pis, nous avons ça les grâces, tout comme on peut au salle théâtre, tout comme ça théâtre et puis tu écoutes un peu na Dadi, tout comme peut tourner naïe. En tout cas, ça qui y a mon co bien ma casse. Ngana kolo baki na ba scène nyos on a écouté na Dadi. Vraiment, aza y a mon co aidanga. Aidanga trop au monde qui so bo jouer na mutu oza à l'aise et puis au monde qui bo jouer na mutu azo peso ba passe moko sala qui non au créer donc au travailler vraiment neurone donc mutu pena et travailler au monde qui non so bo jouer na a peso le bo tongi a peso de tongi donc comment ça aide des passer ils a vraiment passé ma casse donc tu éviter ce qui to rezoa susu ya Dadi mususu wapi en tout cas Dadi azalaki bien na mutu nyos. Pour Dadi, c'est un livre que tout le monde doit lire. Un livre? Un livre que tout le monde doit lire. Dadi, pendant l'introduction, développement, la conclusion, il y a le livre Dadi Kambala. En tout cas, où il y a tiré les santé, c'est que ils ont malheur pour naïe. On était bien avec Dadi, souvent à tournage à Belleville TV. Et parmi les derniers tournages Dadi à Salaki, ils ont filmé Mona Salaki, il fallait qu'on ait l'un des sites. Et quand je l'ai appelé, directement avec mon coco, il y a un peu de habité. Nous avons salé planning, habité, on est là. Aux awa pinga, nous avons qui point ça. À l'agence. Film, ils ont expliqué que le Sabi, Zalakimia. Je peux ça rabisengo donc mutali bosso na tournage bisengo nani mbongo ah voilà donc Dadi était tellement amusant parfois il parlait de choses sérieuses en riant et la qualité la plus appréciée à Dadi c'est là qu'il a aussi rarement il était un grand plein de succès, mais dans lui, il a senti honte. Contrairement à Bisso et Moussou, moi, 2-3 appels à poto, comme on dit, aux appels, donc, Souka. Donc, 6600 volts, il y a Snell et Longue, et Longue courant comme yo. Donc, on a bien un danger. Or, les Dadi, ouais, on y moutou azanga appelé ma bête. Malamu ezalaka pe na mabe ya moto ezalaka mais mingi tonga kotanga babolamu ya moto Dadi azalaki très bien d'abord yo yebi à l'époque les surtout la meminga ina swabala ponga na banda ide ya musala na surtout la libanda ya swabala
Bah, les naïko kota la kata soit la présenter en tout cas ba collègue ba yamba ngai très bien surtout Dadi, Koko Bilali, Miraesa, Mogondo, Nzala en tout cas bango tout vraiment ba yamba ngai très bien et puis na monde na biso kandi to ko écouter na banzonzi tout voilà en tout cas tout ça qui pena bien. Donc Dadi vraiment témoignage naé angai ko sexa mingi trop gentil surtout ce gars na moi loko na poche dernier combo kuto ya mipesa ki mona maternel donc so bazana mo eloko na yali kaka ko s'amuser sika nyoto azali nga ntusu kitombi na ngaye mobali ya série boy na bo donc vraiment ba témoignage nezaki ya bien pona ngai ayamba nga kitoko na swabala ponga na ya okuta bango to vivre peut en tout cas très bien na suka kaka moi confrère mukeza là qui bobongisa kana bino ah non normalement confrère fait ça sika batu bazali moi nungu ezanga na ngote na départ à Seattle les Seattle atikilinga mouvement rabi yoyebi za isora obetate mais ezala ikala kwa ndeti ndeni ni ya yele lolo yo atikala ko kamba biso atikala ko diriger biso mais Seattle azaki na lisu mo bonde to benga ka lisu aigle quoi ba ka ke nomba ta salam ta ko kumbela mais voilà, nous avons temps passé, c'est les gars qui ont vraiment tous en tout cas très bien. Voilà, on a des témoignages, on a travaillé na Dadi, baningani à Moussala, je pense que bomoni Major Bissadidi, bomoni Aïda, bomoni Richard Mokoko, artiste balobi, Batasi à la lobby, et ça bon témoignage. Eh ben, dès que tu as ça, interview, tu as les qui a Dadi di Kambala, Goss di Kambala. Après c'est un message moko ye aza mwana ntuka ba Dadi di Kambala na osepe to landa message na ye bongo tozonga David Kibanza to landi message ya Goss di Kambala bon ma Dadi malade umeli et là poser biso vraiment problème c'est que tant que tout ça la Dadi examen maladie parce qu'ando la cage c'est libon tant tout ça la Dadi examen malade c'est examen général union soba oya ba sida oya ba sika ya ba poison malade bando mo na te et là pesa biso passe makasi ngwana et un moment donné to kineni na mama yemo pourquoi bando le libumula ba sel examen on ba moni na ba lever ba traiter ba lever wana mais changement bando za la te en total l'air moteur la libumula ba ba traiter ba lever il y a zaki na problème estomac mais je suis c'est les boum alors tant ba traiter estomac wana te ils ont s'aggravé potana ils ont fungwama et comme cancer et ça la cancer tant que découvrir maladie na hôpital Morobo na GB wala maman Marie soki nini boyeje na bosa ni komba suka hôpital ngo za na GB na tamo hôpital pe mo munene docteur mo za na poto boye nde ba yoka kisangwa Dadi kazobela à partir à poto babino bango le roi balinga rapé Dadi le roi bazana ba matériel eza efficace ba koyi ko landela ye nde bas bengaki bango moko ba bengaki nde to kendaki na Dadi kuna ba tie ba pareil na nzoto nde ba ko découvrir que maladie wana commis déjà cancer donc cancer a komaki na ngwala cancer ya estomac donc cancer ana komaki na ngwala et komaki déjà le colomoro na kati ya liwa le colomoro ambi donc le docteur a dit comme yeza musala na ye o nzamba pesa ye ko bikisa bato akotika déjà souffrir na estomac na bongote donc il y a ngaka meka donc ce qui opération l'équipe bien gloire à Dieu à motorobika ce qui opération pe l'équipe bien te gloire à Dieu pe ka kan azong simoli mona pa nzambe mora ye binenge mamango alinga kezala taba bisena Dadi kazana opération pour passer l'opération ya bangaki dada zaki pere dada ndo banga mingi surtout mama okufa tanga yoka opération amona ka ba makambana nyoso alors que docteur ando lo baki pour opérer urgent donc ba mona ki ndete c'est une urgence parce que et cancer est lié voilà bandela ko bebisa déjà ba organe musu ça pemene tu vois alors il s'agit que na kobanga na ye biso ndete exemple l'autre journée jeudi tu ndete jeudi docteur alobi va à traiter fin semaine mercredi semaine prochaine faut opérer il est là jusqu'à l'heure aux alanambongwe aux angambongwe mebi ekola okoyeba il est là opération ton ngala yé parce que moi j'étais pas là ton ngala yé a bengi ngala chambre parce que Goss ta docteur nga ya tel nga examen mon ngala kala moi poto moko muke o atanga mbeli jamais bolinga ngote bo futa no $1000 na bango wala
to bimala zonga na parler. D'accord, to petit peu là voilà, to zongi na parler. Fallait ko boncer sur mémoire pour la expliquer que au monde des années malade, yoza docteur té. Docteur Nabi qui peut opérer. Donc on est obligé de tout ça là. Pour que tout ça là. Fallait vraiment tout sur l'année les sous. À ceux qui sont sur une semaine. Il y a un lundi ça. Avec sur une semaine, il y a un lundi ça qui n'obé pour tout zonga. Tant voyez pas si comme il va continuer avec qui se décider bon. Voilà. Avec se décider bon. Je rentre quand même pas ça là parce que normalement on a pas changement tel pour mon continuer quand soit tout ça. D'ailleurs tout zongi pas docteur n'était comme qui nango docteur baka ko simbe pe ka su bongo te kuta comme d'ailleurs boya. Abi parce que tant on est sur des dalles ici si on a ça qui peut-être un temps bangara sunga. Pourquoi peut dasi ba makambo si ba soleil ka ndenge zalara. Nande pe ba lingara pe acteur na bango. Ay bon na sala rara parce que na choisi. Ndé bazo qui sous une semaine sous pour honorer parce que comment qui faible. Fallait ko pesa ma kasi pour ba une semaine dans baxi et ba qui sa mili sous. Na wana da qui déjà à hôpital. Bazo pesa ba calmement. Et c'est 2 semaines pour na de façon qui a zo fox pour ba l'intervention. Et l'intervention est le cas qui mardi et c'était pas bien passé. Dommage pour nous Abima qui na salle il y a opération. Eh bien voilà, tozole la Dadi Dikambala eza passé. Pour des précisions encore à Dadi Dikambala ekobima jeudi oyo. Donc jeudi déjà ba 10h to kutani na clinique Ngalema wana na morgue clinique Ngalema. To ça lever accord wana kolongwa wana toke na place des artistes na Victoire. Après place des artistes to kiti na stade des Martyrs wa pesika to kolela Dadi Dikambala boyebi mo batira emezala ki place ezomona te Gabriel kuta fashaki habito chata na terrain sosa ba komi comme makambo ngone ti marque ti nzamba sali ngolu ba papa masumu ba meki kolandela na stade des Martyrs ba pesi quand même espace wana pour na jeudi pe vendredi et donc veille mortuaire et le stade des Martyrs wana ko exala exposé wana ba fanatique nyonso bino ba bolinga ka théâtre bino ba ebozo kabola mawana biso na libota ya Dadi tokolela Dadi na stade des Martyrs bisika tolela maman Marie Mistamu bisika tolela ki Mindondo et kozala bongo jeudi oyo et tokozala wana PV mortuaire le kawana tozolela na ndenge ya ba artiste wana to présenter ba condoléances par Dati mwana na Dadi Dikambala to présenter ba condoléances na famille Mubimba. Eh bien ba artiste ba mireko lo ba ndenge nini bazaki na Dadi na ba tournage. Vous avez l'impression na bango na ba tournage bazaza na Dadi ndenge nini est-ce que bazaki ko swana est-ce que bazaki ko katela na mangala je ne sais pas tolanda ba quelques artistes impression na bango ndenge nini bazaki kozala na Dadi Dikambala na ba tournage na bango na era musala tolandi bongo tozonga toko balso na biso azana ni papa aza fait icône musala biso azaki yaya mpona oloba nga nini te nyomo boyebi bolamo ya Dadi ngai muta liboso vraiment na joué naye na monde anzonzinga eza ya Dadi ntango na joué na filme ya mama Darling azali mwa mosala ya Monsanto ezalaki première fois nga na jouaki na ya Dadi ezalaki vraiment kitoko makasi kojoué na bagrand apesaki mwa baremarque mwa si oui wana tozwaki ntango osola na ye te me toyaki kokuta ye na filme mosusu tozwa mpe kaka na Belvi TV awa ezalaki bagage ya mama Moseka nazalaki leki ya nani ya Gabriel nazalaki losalaki songisongi loso namoni ye na ye Gabi mona yakendaki ofunda epa nani mama nani oya biso ya Marie Jeanne voilà te tokutana na Dadi après wana tonde komona na biso bakope mosusu bomona tuma pas azala ndaka mwa mike mwa osiko ekoya epala ngai abenga ngai etu vraiment c'est aza papa vraiment eza pasi kobungisa moto kwa ya Dadi nzambe kaka apesa biso makasi matanga eleka vraiment na kimia nyonso bon Dadi na ndenga mosala vraiment aza collègue ya mosala na barole nde tojuaka toujours bana ndenge najuaka na bana na mosala en tout cas totournaki pièce suka epai ya mwana na biso o Belvi Dadi ajuaki mwana nga azalaki boss alekisai nga na mbongo ya kisi atanke mama na ye abomai nga na mbongo ya kisi donc
souvenir nanga na tournage malgré azaki kokonda mais azo jouer na ye kokonda kaka malade te fièvre te aosekisa bato ajouer pena boss mutu mbongo bazali na Omar bato mbongo nga siko mama na dadi donc souvenir penda suka wonga na tournage na dadi yango en avant akufa obini pa botana alors yes vraiment ça passe mais pour la tabac va passer belé na dadi mais ba série wana kuza ko bunda na on dirait ceux qui bamboume kilate ah ikola ndu on dirait mboume kila kala kala notre bamboume kila on dirait ma vana tout ça va passer sur des angels. Mais dadi ti vous travailler na azo pesa pe ba idée ya ba film to nyo sizeka yo ya zo contribuer kana ba je kaka baza na ba idée nga sikoyo na mfiango moke ponga idée muteka na ngotika ngo ndengwana te po peut-être bona idée mo boye ozi vi ya bâtiment ya palais mo boye alors pour palais wana balo bakaki eza lokola biso fona ba ko changer film moke na kotika te ndenge ya inde lokesa la ndengwana pe ko kero si d'ailleurs pe na ba idée nga bacteur bele ba je pa nga mingi na ba na ba idée mais soka ina ona tika ngo ndengwana te surtout kala l'air wana penda na ki vraiment moi maye longo penda ki bina mingi te pour maye longo ko kola le bato zo corriger moke moke ka bato mona ya poto bonde baza ko tala ngo suivant soka corriger eloko boy alors na ko changer type ndo ko sans salon makasi mais na zo formation na type mo te ka formation na uzande ya relation après l'air musala école surtout na temps on a petit ba sans soyo donc ce que école ya on se connaît na chauffeur sko boulon na style mususu mo chauffer susu eza vraiment ndengwala ezo nga susu ndenge zaki wana po ezaki mazobi sadi di film ezobi mabatu base mulongo ba ozela ngo omoni ndenge za ndenge za lakite bon ngam na comme ça on demande bisoté menga pour na ko yeba ko toucher ma jemo boye na groupe salongo jango yaki ya mwana ntusu ne babeta ki loko libanda nga bana film ndenga ba jaro po ngai ma semble na so vérité nga teka nga ba biloko ya biso ya ba ne yaki na bapoto wana kozo ba mo ba pirate ya mona nga menace muta pirate mate po na teka nga fona lo toro teka so ba pirate so ko longa bi uzi po se parti ala ya nga po so muta pirate nga na teka na miso mwana seki po pirate pe na moko parce que moi promotion mo ke pe ya yo mutu pour ça bilo mususu mona na bambo mususu bingo na end na taille loko bamoni numéro de téléphone na taille loko na sepela ngati na end ta pour na sela ka 3000 exemplaires tout au tekina ba Diego wa ba Joël Mbetenge biso to ba mayala bantabel ba beyuko mo kama loko komiti na ba end wana yani ba to pirate utune bezande hote na moi sachet mo boya muke o comprendre que pirate le dadi vraiment en tout cas na ebité so baloba ke non comportement ya mutu à part no ba mabe musuto sala so ba bika comportement mutu ndeto vivaka entre nous que non soki yango mutu ko tsaka batulola ya dadi ke lola ya dadi azaki na problème ya mutu te donc so bo swani na ye elo monde daraje à cause à moi kangine kanza minute no mona ka mo ilonge bebe mo ka moi ebisengwe omona abosani na yo yo zaleki na ngai bosana na yo bosana to solo la Elisa babilo moi bon donc comment ça aide déjà passe azaki so azana tournage wana boko seka tibolengi donc abota makambu nyonso azobota makambu nyonso azo créer donc azali na mutu moko na yebite ye mo panzo kanga mutu kanda te dadi soka siliki ngana zoyeba ke dadi asiliki au moins pas hier à Siliki mais tant beaucoup de nous ambiance au monde elongwe na a changé d'attitude mais au moins encore ebiso abi likambo lobaki na sepel na ngote abandi explication tant beaucoup de na ambiance esleki na ngopenza voilà wana bolandi ba artiste ndé ba lobby ba bi dadi azeni mtu asekana ba tunyonso azaiso azana mo muke na ye bomoni be major bisadi di wana producteur na ye et toujours la dadi di Kambala ndé nazo préciser bandeko sima ya koluka bisika ou wapi corps ekozala exposé un TPCP masanga ya ba artiste et comédien ba yé ko zo place na stade des martyrs donc jeudi oyo levé à corps ezala na clinique Ngalema sima clinique Ngalema to leki na place des artistes et puis to yé na stade des martyrs wapi sika corps ekozala exposé merci koko dema pona bilili wana trésor sinkuna na son to sole kana ba artiste balobe pe moi loba pona libote ya Dadi Kambala boyebi biso ta ba africain tant beaucoup feli mutu bande comme susu ba okena bango mais libote etikalaka kolela
kopanza matanga sima. Et libota Dadi Kambala te présenter ba condoléances, il faut encourager bango et baza makasi Dadi atiki bana na osepela tolanda moi maloba oba artiste baloba ki pona libota pona ko réconforter libota ko pesa bango sur makasi et ndenge tolobaka tolandi tokoba isona. Oui, ngana koloba na bango vraiment bazwa kimia balela Dadi na kimia parce que soki ezaki ko swana makambo belé place ya Dadi ki aza na kimia te. Alors soki baza na kimia boyoka nezali nde ya Dadi place ki aza na kimia bayoka na bana baza bana bango eza bana oui bakoza la basi mi balé mi sato ataku di basi mais ezaka bana nyoso ba utika na tata moko donc tata moko na eza Dadi. Alors lokwa yemo Dadi alingaki bana na ya alors bango pe fu balinga bana Dadi basangisa bango moko pe bazala ini po ya Dadi azala bien place ki en tout cas pour na libota na epena ba me condoléances eza liwa nzambe yemo mutapesa yemo pe mutazuaka donc tolela pe belé bakufa ba maya miso pe esila pe kakate po nzambe yebike mutu na mutazana tana ye mutu na mutazana ngonga na nde tobota mapendenge tokufelaka donc eza makambo nzambe yemo ko moyen ya ocha suicide penza ezate bien sûr suicide eza mutu bo mesena ye mutu bana solo lane na minute na za lisusu te esalaka quand même passe ba projet na ye nyonso ba programme na ye nyonso ba promesse na ye nyonso ke na mai bana bazali na besoin ya papa nanu mwasi na ye azali na besoin na ye na minute oyo baza na ye lisusu te biso pe lisusu role wane kosi anke Dadi nde fois ça na minute wana Dadi aza te passe eza makambo ya nzambe vraiment. Bon, eloko na oloba na famille surtout na maman Gisèle eza pasi biso nyonso tozolela Dadi mais moto akotika kolela Dadi tout olo ya vie na ye eza yo maman Gisèle eza bana na biso toyeba ke toza ba bantu tobatela bana oyo bazali fruit oyo Dadi atikeli biso na famille élargie tokosenga na bango kaka que manso eleka na kimia liwa ya Dadi ezala occasion pour na bango ba se souder encore davantage. Ouais, Dadi atiki bana atiki famille munene bana surtout tokosenga ka nzambe abatela surtout bana moni lelo toza envie ba relation to sala na compte musana na biso oyo tamso ezalaka ke pourtant musu toza lelo oyo mais so lelo toza souter komona wana mwana Dadi aeleki na ka bon tamso mwana Dadi abanaki ko bika na savon na sucre pourtant musu yemo tata zaki mais ne su tata zate tosenga ka bandeko bo encadrer bana bo sunga bana pour avenir na biso tamso nde yango wana bana tozobota na mokili po Dadi pe papa na ya botaki ya encadrer ki lelo azaki Dadi. Donc biso pe to souhaiter kaka surtout famille ba relation à Dadi vraiment ba relation à Dadi atiki bana bazana no mike bana na ba koluka kolia bana na ba ko hôpital bana na ba ko tanga bana na ba ko futa ndako donc bo soutenir biso vraiment na sens wana kaka quoi. Merci. Voilà, wana ba artiste et comédien bazaki ko encourager libota ya Dadi Kambala bazaki ko loba mwa liloba kopesa makasi kolakisa na batoke eza nzela na biso nyonso Dadi Kambala ke liboso pe mutu nyonso moko ta kotikala ebende na se na moi oyo moko ta kotikala libanga biso nyonso tokokufa Dadi nzambe nde apesa biso ye nzambe nde azwi Dadi Kambala mais c'est bien ndenge na lobaki tusuki tomina tapis rouge ke bana couleur mobile ya série c'est bien mwana maternelle suka nde tozao bengi mwana maternelle eshuaka te donc akeye atiki biso eza pasi mais Dadi atiki bana atiki baleki atiki libota mobimba nzambe oyo biso tobondelaka Jésus-Christ Nazareth aza na bango apesa bango makasi tokomi na suka liso na biso na koremercier mosala na nzambe le pasteur Jean-Paul Mayata mpona kopesa biso espace oyo tokanisa tapis rouge merci epai na ye l'homme de Dieu et merci mingi epai ya pasteur Herbie oyo azobondela ntango nyonso mpona biso merci pasteur Herbie merci mingi na kokodema na kotambulaka makolo akokenda kosala ba reportage mpona korendre hommage mérité par Dadi Kambala merci na équipe technique nanga mobimba de la foi TV wana moni Gauthier Kele na moni pa Doudou Eyungu
na montage namoni Alain Zaya yepe tozana yazo kanisa Dadi Dikambala namoni David Kibanza makasi mingi balobi alakela mamabe oyo akotie eliki epai ya moto. Merci epai ya Bogeri Mayata oyo ntango nyonso aza présent. Merci epai na ye nabengaka le roi de Wakanda. Merci epai na ye le roi de Wakanda aza mwana ya moninga na ngai Rosita Luzolo. Merci epai ya bandeko nyonso oyo Gauthier Kele, Papa de Yumbu, bandeko nyonso de la Foi TV. De la Foi TV mobimba tozo présenter ba condoléances epai ya famille ya Dadi Dikambala wana moni soso trésor tingi na nataki futa. Merci epai na bino. Eh bien, espace tes alliés ba artiste nyonso balingi koloba makambo Dadi Dikambala bo benga biso numéro za affiché wana bo témoigner ekozala malamu mingi na otika bino bolanda extrait moko lisusu ya Dadi wana ngana bino tokutani bongo mbala sima. Mais pour des précisions ezaki programme ya obsèque ya Dadi Dikambala corps ekobima jeudi oyo ekozala exposé na stade des Martyrs tolela Dadi tokabula manal botana ye bongo molimo ya Dadi Dikambala pe manakima. Ezaka nini ko bibilo kongo eza yo et finalement yo mon c'est ça yo moni ka biloko mbango batie likolo wana quand même yo vanda ndako na ezaka yo ezala boite sezenga batsaka kwa ozaka ba bias ba mbongo nozo ko ba folie bani ozo boss na biso tunanga o eza ndako na yo te eza ndako na yo mais sinon naza leki no quand même il faut respecter ce monde lokopana na batsaka kwa yo ni kamyo so balimbisa ko kaka l'autre vous a dit ba gaffe moko wana oya même ya ko serna to kuti sikre ba melinda mbati na kati ya congélateur oyo meliango ngo so mela kwa zo ona kwanga kaka eza kamba kwanga te na dendo na nita ozo pesa omoni yo mukomusuna kuchiro kisa bapuku penya obe banini okolia ta nyonso ko masema na mutu atala lekiza bapuku eko pando muno ko continue na kolia biso ezaki obibe kisa bapuku et pas mutu na ene na ya gros eza ko etenga mo ku programme na mo ku na liango te ona bibe ya bapuku ngaso na leo na uvimba besa te bo tuta sana longoli ndambo longoli ndambo te nyonso to bando liango ko na ba demeno so soki Yesu Kristu de Nazareth amizongeli na ye lelo te ngana bino tokutani lisusu lobi. Merci.